mwanda velela. Amen. Nakomba tata mwana pe tata molimo santo. Tozana esengo mingi. Nakomona ete motinda ya mokonzi azali mokonzi. Nakomona ete tata gouverneur bakonzi nyonso ya l'État na bakonzi ya mangomba ndenge tosengelaki yango esalami. Biso to ngai nalobaka toza susu na makambo ya koloba te. Oyo bazali koya nde bango baza na makambo ya koloba. Oyo toyoki na bakonzi na biso kobanda ye moko motinda na mokonzi na tata gouverneur ba message epesi biso makasi olakisa ke biso na Congo toza na devoir monene. Likambo oyo eyelaki biso toyebela yango ntina. Soki totali tata Nzambe basalaki alliance na koko na biso Abraham, toyebi histoire, toyebi malamu ke koko Abraham tata na ye tata Tela me ye aza kosambela bikeko. Mwana atali bien oyo ezali Nzambe te, amoni moyo ebimi ye asambeli yakanisaki Nzambe. Sanza ebimi asambeli kanisaki Nzambe. Betwale ebimi asambeli Nzambe alobi oyo nyonso ezali ngai te. Sikoyo ngai nde naza koloba na yo, nasepeli mingi tokosala alliance. Kasi kamata ngombe ya 3 ans boma ye pasola ye, kamata meme pasola ye, kamata ntaba pasola ye.
Tolandi maloba ya papa Rengenda na nzembo. Lingala-ngala ezaka moko na tango na biso. Kolo Yesu azalaka na bandeko na ye abotama na bango, bana ya Maria na Yosef. Lokola kondima ya liboso ezalaki na libunga, bango na ye bazalaka tata moko mama moko te po ya abotamaka na posa na molimo. Lokola bilaka na nzambe epai na biso eye mokanda na nzambe za koloba ete bokonzi na nzambe Jérusalem, siège international de l'église kimbangiste. Nous disons merci à l'équipe technique qui nous accompagne, notamment Papa Dadi Mavambou, le directeur technique lui-même qui est au four et au moulin. Nous disons également merci à Papa Espoir Makaya qui est à ses côtés et tous les héros dans l'ombre derrière les caméras. Nous espérons que vous allez passer d'agréables moments à notre compagnie et nous vous laissons pour l'instant suivre les chorales ou alors les groupes instrumentaux qui interviennent juste le temps pour nous pour laisser suivre la prédication qui va intervenir. Je rappelle que la prédication aujourd'hui est assurée par la révérende Kissita Buenza, pasteur ici en Kamba Nouvelle, Jérusalem, suivant le déroulement de ce culte.
na kombo atata mwana pe molimo santo tokomi na eleko tokosengaka mabondeli na te na ya pasi na kati na mokili na kati na lingomba na mabota na yango mokumba ngo epesamini epai papa représentant légal premier suppléant en charge de l'évangélisation papa révérend Modudu Ndomba Ulugove. Tout ça. Munazola kwangese ye mwana ye tata mwanda velela nzambi eto tata Simoni Kimaukyangani tukutondele bwa bwingi munke bautuke bakakonsoka ntangu mumpimpa tukelenge bafwa kansi mosi mbeto ngeunzubili mbatasi kamene tuizidi bantu alaku mukuza walongi dikalankuta mubeto papa beto katunehunga kokatuna ngenzambe tunayetu kintwadi mamonsu mente nsatu kwange yemena papa embandu yenya itatamuswa kwange tata mwanda vela tata Simoni Kimaukyangani nzambi kati kwa bantu mamonsu mtuko ne yendi papa boba televo banoki mbangisi basempatiza kimbangisi ba televo kedika ufuka ngeye kovongonda za tanu vondu Kinshasa ngampasi kuti nsatu za uzikelea unga kala kuka Kinshasa kadi ba mwili vongeye vuide luvuvamu kongeka kalutuka nga dina vosedieto beto tubana nge unzambi kutadieni masumu meto ko kenda za kuzambandu kama tulombango chokwa ntango etata mfumo mbanza mfoto Yesu Kristo ya nivo enitwe vimbio isalanga yeyela kaisalanga ko katulangelo muntu zeto mpasivo papata kusadila beto tuzole divo papa boncho tusole le mumbandu yenya tukala kunimengeye tukoana moko muntu ngule Yerusalemu yampa inavo papa mamoncho menaka kwangeye wunu kya tatu lumbu kya mpasi mfumo Yesu Kristo amona mpasi tata Simoni Kimongo amona mpasi bamvwala bamona mpasi mama mwelo mpasi papa mpasi za bau izeka bikiese kwa beto inavo banzi na babonzo bina mumaboloko pankaka bakotole mumaboloko kondo akozaya nsamu banzi na bina mutupitalo banzi na bina mubifulu bya mpasi papa banzi na penkango tikote vuto ya ku Yerusalemu kadi bau ye beto ufufuketo kwa ngenzambi eto kena inavo papa program kya unu tukambatu likiruna nsukusunu tumanise lumbu ngekala eto kintwati pika watutambusa papa nkana nzambu televo pika pevya nlongo ya kulutambusa lukatula nsatu zene za kinitu nzambi eto mamonso mena kwangeye bwabu unu ilumbu ukya ntatu mamonso matuvanga muluzolonge tata nzambi tata mwanda vela tata Simoni Kimaukyangani mbatu kule programu nsukusunu tuwenu mwaku moko mpasinge utudiatsa mwini wa mvimba ibilumbi akulu munazola kwangese iye mwana iye tata mwanda velela amen. na kombo atata mwana pe molimo santo na bayebaye nsima totangaki liboso mokanda ya mitano ya Moïse na chapitre 5 verset 1 ti na verset 21 sika tokotanga mokanda moko mikanda mibale ya reference na biso kuna kolendisa mateya tokotanga na mokanda ya emonesele ya Yohane na mokapo ya 12 nzela ya libwa tokosote na nzela ya 13 kino 14 nzai kusu ayowani kapo kya 10 ezole nzela ya vwa sibadamo kama nzela ya 13 na teve na 18 Apocalypse chapitre 12 verset 9 tokosote na 13 18
référence na biso na mokanda ya Genèse wa nzete wa Mose chapitre 3 verset 14 à 15. Genèse 3 14 15. Tokusukisa na mokanda ya Hébreu kanda polo kwa ba Hebeleo chapitre 12 verset 7. Nakolika ete moto nyonso azwi nde tokoleka na kotanga makomi na mokanda ya Apocalypse to emoneseli ya Yohane na chapitre 12 9 13 na 18. Muto makomi elobi mwasi pe elima. Babenganaki elima monene wana. Yango nde ezali nyoka ya kala oyo ekosaka bato ya mokili mobimba. Babengaka yango Zabulo to Satana. Babwaki yango na mokili na baangelu na yango. 13. Tango elima emoni ete babengani yango pe babwaki yango na mokili, ebandi kolanda mwasi oyo abotaki mwana mobali. Kasi mwasi azwi mapapu mibale lokola ya kombe-kombe moko monene. Po apumbwa ti na esobe na esika oyo babongiselaki ye. Boye akozala mosika na nyoka. Pe bakobanda koleisa ye kuna mbula misato na ndambo. Nzoka nde nyoka ebandi kosanza mai lokola ebale po elanda mwasi pe emema ye. Kasi mokili eyei kosalisa mwasi. Mabele efungwami pe emeli mai oyo elima abandaki kosanza. Elima esilikelaki mwasi makasi penza. Bongo ekei kobundisa bana na ye mosusu. Ezali ba oyo nyonso batosaka mibeko ya Nzambe pe balandaka maloba ya Yesu. Simen. Na kombo tatama pe molimo. Na kombo tatama pe molimo santo. Amen. Usama. Muzola kwa se ye mwane tata mwanda velela. Nzambi ame tata simone kemba mukiangani. Tata mwanda velela. Mama mulika wanga nzitani. Ndungu no ako. Uno kikinkente tenga mbo mundu pakati ya bantu. Tata kalongi ambula neko. Lokola eki kya mpasike na pamono. Kadi matengo kamena mpasiko. Kansi munabangula mfinde inene yena. Luntu wadisa. Lusimba ludimilwame. Ya kala sadula kieno. Maluzolele mavovoka mabaika monwame. Kansi kama mono kibeni ko. Kalutadi kya kibongila. Ngatu vengika miela mieno. Yabana beno. Iye muntu kwani. Mbantu kulonsuka sumula onza dika baka lepi. Unankumbwa seye mwane mwanda velela ani. Na kombo ya tata mwana pe molimo sana. Tutangi mikanda mibale. Na mukanda ya mibeko. Tutangi mukanda ya mitano. Oyo bazongela ki mibeko pa ya bana Israeli. Mukanda ya rappel. Ibi ete mobeko yake pa ya bana Israeli kataliboso te. Mobeko tata Nzambe apesaka ngobanda ebandeli ya mokili. Tangu ati Adana Eve na kata jardin apesaka bango mobeko. Ete nyonso na kata jardin bolia. Kasi nzete boyebi malamu na mabe bopusa na te bosimba te bolia te. Lokola batosaki te pase yaki. Batosaki te. Pona kolula. Balulaki. To mama Eve alulaki. Oyende mutabuka ke mobeko.
ntango nyoka alobi na ye lia soki ole okoka na nzambe miso na ye ekofungwana alulaki pouvoir ya tata nzambe yango wana ye aliaki ntango ale tata na ntina ya mawa aboyi kotika mwasi na ye azala ye moko azala na pasi nde asungaki ye tolula te soki toluli tokokota na banzela ya mabe. Psaume 131 elobi na biso ete topekisa mitema na biso na kokanisa makambo ya minene minene oyo tokoka kozala nango kapable ya kozwa to kosala te. Topekisa mitema na biso po tomibatela. Mobeko soki ebukani ezalaka na baconséquence. Eve abukaki mobeko baconséquence yango ti lelo na 4e génération. Tosenga bolimbisi tolatela bango saki mpo na bango kasi ti lelo nano bisenge pa ya mwana moto eya te. Il faut bazongisa bango na jardin d'Eden esika miel mpe miliki ezalaka esika bisengo ezali ezangi pasi. Ata nakei epai ya nganga mpo na kozwa bozi epai ya nganga apesaka mobeko akoloba na ngai chambre oyo kofongola te tangaka livre oyo na 12 heures zwa nguma oyo tia na 100 mbeto mwasi no akombola te. Soki mobeko ebukani liboma eyaka liwa eyaka yango wana mibeko nyonso ezali mobeko ezali makasi totosa yango tolula mokili te tokozwa pasi na mokanda totangi Moïse alobi ete mibeko oyo bazali kotanga yango epai ya bakoko na biso lisusu te kasi epai na biso tozali bomoi lelo awa komingi tolobaka soki nazalaka na lere wana nalingaki nalonga na kati ya jardin d'Eden vraiment Adam bazomona nzambe bazosepela na ye bazosolola na ye bapesi bango pouvoir nyonso me bayokeli maloba nyoka kasi lelo mobeko ye epa na nga na yo etikali epa na bango te. Mutu na mutu asala examen de conscience amituna nga mpe namituna lokola nazali koloba awa eske natosaka po totika condamnation ya baye tolobaka soki bango te mbele mokili ekotaki na pasi te. Ngai moko nayeba kose condamne na prendre conscience po ete nakoka kobatela mibeko po etumbu eya lisusu te mpo na nsima ya biso tata alobi ete na nsima ye mosikoli mosusu azali te oyo tokobima lokola ngambo nani akosikola. Mutu na mutu amituna na likambo wana nde toleki na mokanda toyangi ya apocalypse to emonesele ya Yohane. Mukanda ya emonesele ya Yohane Jean moto akomaki yango ye na ndeko na ye Jacob bana Zebedai mama na bango mama Salome ndeko ya mama Maria mama ya nkolo Yesu. Jean azalaki moyekoli ya nkolo Yesu. Kati na bayekoli ya nkolo Yesu malgré bazalaki na etumba makasi kasi yende awumelaki mingi na mokili mpe akufaki liwa ya kobomama te asalaki presque un siècle akufaka bakundaka ye na Efeso ye akomaki mikanda 5 mokanda ya évangile selon Jean 3 lettres circulaires mokanda liboso ya Jean 2 Jean 3 Jean mpe mokanda oyo totangi ya apocalypse de Jean balobi emoneseli ntango azalaki na boloko na Patmos nde esika nzambe azali korevele ye makambo oyo ekoya kozala. Totangi balakisaka ye ete na mikolo mikoya atako Yesu akufaki melilako ya tikale kotika ete nga nakufi kasi na kotinda mosusu oyo akoya kosala oyo eleki ngai mpona asilisi mission na ngai te.
ntango wana akoya persécution ekosila te ekozala totangi awa ete nioka wana ya kalakala oyo bapesaka etumbu na référence topesi ya Genèse na chapitre 3 verset 14 à 15 nzambe apesaki etumbu epai ya nioka mpo ye moto akosaki eve alobi ne lokola okosi ye okozala kotambola na libumu na yo okozala susu na makolo ya kotambola na yango ndenge baninga batambolaka te okobanda kolia mabele okosuwa libota ya mwasi na litingi ya lokolo na ye mpo na kotia na kolongola koyokana to boyokani kati na yo na libota ya mwasi kasi kati na mwasi ekobima elombe oyo akotuta mutu na yo ezalaki promese epai ya nioka ezwi ntan molai balakisi Jean elombe akoya akotuta mutu ya nioka oyo akosaki mutu kasi nioka yango balobi na ye ete akosuwa akobundisa libota ya mwasi nde totangi esika oyo na apocalypse etumba ezalaki makasi etumba ezali makasi mpo makambo yango ezali emoneseli oyo amonaki ezali mpo na biso lelo oyo kobana mama Kimpavita ti lelo oyo toyebi nini eleka eza losambo ya tongo etumba ya makasi mama Kimpavita batumbaki ye na mwana na ye kozwa ngata mwana na mobali kutu batie nzela moko bakei mpo na koextermine bango likambo oyokana lisusu te kasi apesaki promese alobi ata bosali boye kimbangu akokende kobotama na kongo bango kimbangu aye na kongo bango abotama kobotama na ye na 1921 le 6 avril alobi mama mwilo beta ngonga ngongo mama mwilo abetaka eke kolamusa nioka wana ya kalakala na gouvernement na ye babwaki na mokili ntango mbebe esalami na likolo aboyi kotosa akiti na se asepeli amonike araignée me mokolo yokaki ngongo ebetamaki asutukaki ngonga wana ebeti nani abeti yango ebeteli wapi nde akotaki na kursa koluka nani abeti ngonga wana ake koretrouve mwasi etumba ebandi kati na mwasi na libota ya mwasi pasa mama mwe pasa papa Simon Kimbangu pasi ya bankole so tokeye pa papa Simon Kimbangu oyo abandaki mosala yango tokozwa kaka likambo ya lelo oyo nzela oyo elingi kosalema 53 kilometre soki nabosani te bakangi chaîne na maboko chaîne na makolo il faut asala une journée po atambola nkamba mbanzangungu makolo kutu ya libre na maboko tokendaka metango mosusu so makasi ya tolalaka na nzela me ye po asala nzela na mokolo moko na bangomba pakatisa bamai na nzala na makambo nyonso akendeki bazwi ye bakomi na lutendele bakangi ye chaîne na maboko bakangi chaîne na kingo bakangi chaîne na makolo batie na kati ya tono bazwi libanga monene bakangi mpo azwa moya kose défendre te batindiki tono na kati ya mai nguya na ye alakisaki yango abimi bamendele balobi Kimbangu ye wana Kimbangu ozokende ape zonga lokola ayebaki ete ayaki mpo akokisa mokano ya nkolo Yesu ete ile po aya kosukisa mission atosi akimaki te azongi amezongisa na baka bamendele bakangi ye lisusu bafimbo ndeme kozwa yango mpe makambo ndenge na ndenge bana na ye banyokamaki apaki solo le 7 ans ate na boloko toye pa mama mwili papa Simon Kimbangu ake kopomba ye na tadi na mokumba elekeli déjà 9 mois wale abota ake kotie na tadi na libanga pa baninga bakendaka libanga so kompo na kotala ngo ili faut somo esala yo
me akota na libanga wana zemi na bana na ye mibale atika na bango mwa libanga eza na forme ya kiti esika azali ekovanda ntango avandi akovanda me mutu na ye tuti libanga ya plafond na likolo moyen ya kopema ezali te aza na nzungu te sani te kopo te elo ya kolia te mboka mpe eza wana te kamba tiango sikoyo ezalaki kaka zamba ya pa bazokontinue okende kofunda mwilu aza na dadi akimi abimi ake na ndimba nkenge bazokontinue kofunda mwilu aza na ndimba nkenge akimi ake kovana na madinga na mokumba ekokisi presque 10 mois na bana ya mike arenonsaki te kuna bazokontinue kolanda ye na mboka kelenge na madinga bakimbangisi bazalaki te elaki paroisse esika baprotestant bazali bandima mission me bayambaki ye oko wana azalaki wana alobi mwana na ngai nakobomba yo soki baye kotuna yo ozali mwilu tozali nani loba ngai ye mwilu te loba ete nauti ke sasa na ye kosunga mama na ngai azobela oyoki andimi soki baye apesi réponse wana ngonga kobota ekoki aniongi ngai mwilu kala wana nazalaki basante se koka okobotama te sikoyo na ndenge nazokima boye nakobota ye nakobokola yo ndenge nini mwana abotami alobi mama na ye mpo na kotungisa yo te kasi na ye kolendisa likambuli ye ete banzambe bazalaka kaka misato mpe bakotikala misato kombo na ngai elaka mama nsilo abotama kuna na nsima maloba mpe akufe na ye atikela cimetiere na ye mpe tokenda akotia fleur abimi kuna azongi na yerusalemu baninga na ye bamama ya kati ya mboka na biso ndinga esika za kovanda bayinaki ye makasi bauti bilanga bamoni na bilanga mama mwilu nioka monene akoti na kati ya bilanga ye azokende papa dangeni na bilanga me papa loba neke mwilu keba okota na bilanga wana te nioka aza kuna akoti kuna tomoni nioka bazotala ye totala ye akende baswa ye pe eske baoyo ya biso bakei na relégation mpona mobali na ye makambo alukaki bazali bato te baswa ye akende biso mpe tozala mpe na esengo mamulu ake na bilanga akeye abaluki atali bango bamama bozotalanga pwani te totalo kaka eloko te kende na yo ake kotelema na kwen mama mulu ake na bilanga na ye nioka swi ye bakanisaki akokufa bakende lokota ye kuna abadangende abongisi ye bazongi na ndako azalaki a résidence surveillée akoki komilukela te akoki kotambola te soki moto ya mawa ayokeli ye mawa akolupesa ye signal so baye awa na mbanda mpo na misala mwili soki omoni ngai nake na fulu sala mbango okombola libanda na yo nokinoki oya kobwaka matiti ate eza te pourvu kozwa mwana eloko na kotika na fulu mpo le mosusu mbo azwi yango mpo olesa bana soki omoni kaka moto apesaki ye promotion alekani ake na fulu ye akomboli mbango pourvu ke akende boka mpo alokota eloko wana batiki wana mpo azwa akende kopesa bana bali arenonsaki te akangamaki na kati na mobeko bapesaki mobeko meke eza na droit kosala mosala te mokolo mosusu bakabeli ye manioko pesa ngai bana bakende nalakisa bango esika tokoza manioko mpo bakokomema manioko te baza mike bakende papa mpo malongo bazwi manioko batiki na mai mvula ebeti butu mmekedi na ntongo alamuki manioko na poza lekei nakosala boni na bana elo ya kolia na bango eza te nakende kobongisa nata soza position nini kokitakiti na mai lokola tosaki mobeko to abwaki mobeko eresema asambelaka serke ekiti kota mpo pasi eleki yo mingi jour a mercredi eske nga na yo mama totosaka mokola misato eske pasi oyo ya ngai na ya mama mulu ya ngai eleki bamingi ti sikoyo kutu toyebiki mvoka mama mwilu te me tozali bamama mama
mama mwilu papa le bakina biso te bako uta na ye na ngombe ke nsuka kuna bako ene tina ndaka mundele sika fondation Simoki Mbangu ezali bango batelemi basoda bako tindika kaka soki moko atindiki ti azokende akopema te soki akwei balamusi ye bazotindika ye akokoma awa esika ndaka mundele makili ezobima na zolo makili ezobima ye na monoko mpe mekangami yangenda mama na yo kuna tala basali eboyeboye azalaki na ngoya na ye ayembanga kome mama pale ndasala likambo mama mwelo azobeta na mapeka yangenda kosala eloko te toyokanaka likambo na lisiko ya moto mwendo kosala eloko te toyokanaka likambo na lisiko ya moto mwendo mwana moko akenda na boma na boloko mobali akenda position eyebani te ye atikali awa minioko mpe pasi mpe bolozi kasi akangamaki na likambo yango po ayebaki ete bayokanaki likambo na kosikola ngano moto mwindo yango tokende kotanga to topesi reference ya mokanda ya bahebreu po ntango tokei kotala na esika oyo balobi ete nyoka akosuwa lipota ya mwasi na lokolo tokotala bapapa na biso basali mpe baaksida ebele bakufi na bilembo na banzoto na bango bana mama mwilo aboti kasi balembaki te papa kulutu vi na ye mobimba azalaki na maladi ntango azokolia chaque bouche fo amela comprime ntango ati bouche moko na monoko ntango ameli azwi comprime ameli mai papa fo malongo asali baaksida mibale mama na pasali baaksida na ye nyoka aswaki Hébreu alobi Paul epai ya bahébreu alobi ete tokanisaka bato oyo bamonelaki biso pasi bondimi nini bazalaki na yango tolanda tomekola bondimi wana bakangamaki na yango mpe bazwaki reusite libota ya mwasi ebimisi elombe oyo aye kotuta motu ya nyoka lelo alance defi alobi contrairement na 1960 alobaki ete tata tika toteya oyo bakoyoka babikisa bato na lingwa lelo achange maloba na ye alobi bokabwani il faut eya mutu ya nyoka akataki yango le 6 avril 2021 twa nyoka nkadi ya mpemba satana ufuti zengo akinaki le 6 avril miso komona emonaka te me asakataki sikoyo alobi azali kozela bokaboni esalama entre bana ya nzambe na bana ya satana tokanisaka ti tovandi boye lingomba yango oyo mama mwilo amonaki pasi papa Simoki Mbangu amonaki pasi bamvola bamonaki pasi bankole bamonaki pasi bakozwa mutu ya bomoi azotala bazwi si bazokata ye soit loboko soit lokolo aza vivant balongoli ndamba lokolo batiki ye wana hémorragie mutu ekoboma ye kwa nini aboyi korenese na komba papa Simoki Mbangu eske tokanisaka lelo biso kimia esengoli ngomba yango oyo pasi na bango kobika na biso pasi na bango esengo na biso lelo lingomba yango oyo mokolo ya misato moko tokanisaka pasi ya bamvwala lingomba etongami tozali na esengo faki ebimi fliki tozobeta miziki tozosepela toyina ta defile mama mwina atikala ye kosepela te papa Simoki Mbangu atikala ye kosepela te kasi balobaki ete tokorenonse te mpo nini bakangaki likambo nkolo nyonso alobaki ekekende kuna mpo ebota mbuma esika nasukeli ye akozwa akosala oyo eleki ngai ndenge bayokanaki balongaki eske nga na yo tokolonga bango bakangaki likambo ete tosikola moto mwindo balongi mpe nga nakota na lingomba oyo nayaki mpo nazwa lobiko eske defi wana ezali ke nakoti apona longo to nakota apona bundisa toyeba ete mokonzi lingomba asi apesi liloba na ye ya suka ete bokabona ezali koya kisemeki na kibokoli alobaki se esilaki
aza na ye na ndeko te ndeko na ye oyo alandi malako na ye tobatela bilembo na biso topesa ye maboko na misala topesa ye maboko na mabondeli po tokoka kobenga mabana na kati na ndako na ye po ntango akanisaka mpasi oyo amonaka pardon ekozala te mama ya likambo tokenda yango lelo ekaniselo etumba ezalaka kasi elonga ezali kati na papasi moko embango kiangani molimo mosantu oyo aye kotutela biso motu ya nyoka oyo akosaka biso na kombo atata mwana mpe molimo santu amen. Tusama muzola kwa seye mwana tata mwanda velela tata tetere na mazulu bika nkumbako ya zitoswa kimfumu kya kukiza luzulu lokola banga mabantoto bonso muzulu utuvana ja kalombo kalombo utuyambulila nkanu meto bonso betu tuyambulilanga bantu mambi bakutusaditi utala nitaba mubuku muniko utuvuluza mumbi kadikitini kyaku ngolo nke monzo tisu anvu yanvu ona nkumbwa se ye mwana itata mwanda velela amen. Usengenza mbatu ezalaki mosika mingi kasi ebelemeli bino okanisa pasi na ngai na mokili mpo na bino ezalaki ezalaki mosika mingi kasi ebelemeli bino okanisa pasi na ngai na mokili mpo na bino ezalaki mosika mingi kasi ebelemeli bino okanisa pasi na nga na mokili mpo na bino sukwama ndeko petola motema kembonanga ebelemi awose sukwama ndeko petola motema osepela nanke mbonanga sukwama ndeko petola motema kembonanga ebelemi awose sukwama ndeko petola motema osepela nanke mbonanga. na kombo ya tata mwana pe tata molimo santu lelo ezali mokolo ya misato mokolo ya zomi na mine mpona sanza ya mine sanza ya avril mobu monkutu mibale pe tuku mibale na moko mercredi le 14 avril 2021 tolandi matei maseli kopesamela biso na mama révérende Kisita Bwensa ye azali secrétaire kuna na école de formation de pasteur awa na nkamba matei abongiseli biso na mikanda mibale atangeli biso mokanda ya mitanu ya Moïse mokapo ya mitanu eteni ya mokino tuku mibale na moko mokanda ya emoniseli ya Yohan mokapo ya zomi na mibale eteni ya libwa pe akei na eteni ya zomi na misatu kino zomi na mwambe
pe pona kolendisa matei na ye apesi biso référence na mikanda mibale mokanda ya Genèse mokanda ya liboso ya Moïse mokapo ya misato eteni ya zomi na mine kino zomi na mitano pe mokanda ya baebele yo mokapo ya zomi na mibale eteni moko ya sambo. Deutéronome chapitre 5 verset 1 à 21, Apocalypse chapitre 12 verset 9 et verset 13 à 18. Référence Genèse chapitre 3 verset 14 à 15 et Hébreux chapitre 12 verset 7. Tokei n'a pas communiqué. Apaki direction générale esengi na batambusi nyonso ya apaki ya mokili mobimba bamatisa batata ebele le 20 mai 2021 awa na Yerusalemi pe batata esengeli toyeba ete mvula oyo ya 2021 ezali mvula ya mapamboli tomata ebele na Yerusalemi na date bapesa biso mpona molulu na biso tosepelisa nzambe na biso soki ye asepeli biso tozwi mapamboli pe tobosana te bikateli biye $10 opération achat bateau de pêche, $10 ya papa mokonzi wa bule pona milulu nyos. Contribution ou cotisation na yo na molulu ya le 20 mai 2021. Cadeau pe oyo kobonzela nzambe na yo. Tobosani pete 2000 francs congolais contribution mensuelle na biso pona botongi ya immeuble na biso oyo ezwami na kan fuma. Likia na biso ezali ete nzambe na biso akosepela na mobumoye ya centenaire na esaleli na biso signé le président général révérend Totumi Sakubadi Mbote Séraphin représentant légal premier suppléant. Communiqué outil na bureau ya DKS bureau ya représentant légal premier suppléant DKS nzambe na biso papa Simon Kimbangu Kiangani apengi mutu nyonso oyo azali munganga na oyo nyonso asalaka na hôpital partout ozali na Afrique, Europe, ya na biso ezali ete nzambe na biso akosepela na mobumoye ya centenaire na esaleli na biso signé le président général révérend Totumi Sakubadi Mbote Séraphin représentant légal premier suppléant. Communiqué outil na bureau ya DKS bureau ya représentant légal premier suppléant DKS nzambe na biso papa Simon Kimbangu Kiangani apengi mutu nyonso oyo azali munganga na oyo nyonso asalaka na hôpital partout ozali na Afrique, Europe, Amérique, Asie et Australie, surtout minganga nyonso ya République démocratique du Congo, Angola, Brazzaville, Gabon, Centrafrique, Afrique du Sud et autres na Occident. Oya ebele na molulu mo le 29 juillet 2021 mokolo oyo ezali mokolo na biso mokolo ya makasi ya lukulu accident ya papa mfumwa ndongo diangenda kuntima Joseph na 1958 le 29 juillet yango epesamela biso baminganga nyonso kimbangiste et non kimbangiste communiqué Tiamilo Boko na papa révérend Nkondani représentant légal premier suppléant en charge du DKS. Communiqué au centre hospitalier Kimbangiste de Masensaki Kiunga, la direction nationale du centre hospitalier Kimbangiste de Masensaki Kiunga invite tous les agents à prendre part à la réunion qui se tiendra sur place ce mercredi 14 avril 2021 à 9h. La présence de tous est vivement souhaitée. Signé Dr Msoloka Di Bazolanga, fils médecin directeur. Radio-télévision Kimbangiste de station Kamba Nouvelle-Jérusalem, les Aliko Senga, Nabasali, Baye Banso, agents, stagiaires, collaborateurs, et l'on a Baye Banso, Bakotsaki, Mikanda, na Ratelki, Ponakoyi, Kolamosala, Banso, Basengi Nabino Kutana, Nali Yanga ni Monene, Oye Kusang Sabino, Mokolomolelo, mercredi le 14 avril 2021, Simayan Sinsani à Mazout, na salle de montage. Tobo Sanate, Mbongo ya social. Oui, madame n'a pas signé pour la Ratelki Kamba, Dieluka Kibingu Roni. Présidence générale, il y a Kinzungidila, Bokele Senkangwa, Kinzungidila, Marata Kumienana, Mukuiza Kulukuta Kanulu Kalaeto, Kulukengo, Wunukiki Ketatu, le 14 avril 2021, Mouola, il y a 11h, l'an de l'année Mambu Makalaeto,
muntu wa onzo no mfunu kavulu. Signé le président général Diacre Mayamona Ndofunsu. Coordination générale du groupe des inspirés des chants kimbangistes ezaliko senga na mutu nyonso oyo asiazwa walota banzembo akende na lombango nyonso na bureau ya coordination oyo ezali pembeni ya centre de santé papa de Lungana kuna na Kimambu pona kokomisa kombo pe bayeba nombre ya banzembo oyo asiazwa pambate tosengeli koyeba ete le 18 mai 2021 nzembo ekokokisa 100 ans na lingomba utatata mukoko Jean azwaka nzembo ya liboso ya lingomba na biso le 18 mai 1921 nzembo yango amakesa mandungi di likambo nyonso po ete ebonga babongisaka yango liboso. Signé pour la coordination du groupe des inspirés du chant kimbanguiste papa Nlandu Lusongadio Simon, coordonnateur général. Sengami na ba membre nyonso ya mbunga Tchokolunda les 4 baye bafandi na 4 ka yankamba baye banso bayaki na fête ya centenaire bamona na banso na chantier mokolo mwalelo mercredi le 14 avril 2021 sima ya honneur ya tata mkonzi wa bule pensinsani ya mazut kuna kubongisa programme ya inauguration ya immeuble oyo kopesa officiellement na tata Molimo Mosantu papa Simo Kimbangu kyanga ni mkonzi wa bule mkonzi ya Lingomba mokote azanga boye malamu na binobanso. Signé le révérend Mateji Chimwanga Boaz président général. Communiqué pour la bande de biso ya commune ya Mason sengami na batata ba maman ba jeune nyonso bafandi na Kamason était bakutana mokolo mwa jeudi le 15 avril 2021 na tribune ya maman Mwilu pona kobongisa maye matali commune na bino libondeli ya Lubitongo na Tongo bokotela yango kuna toyeba ete mosala eye makasi. Signé le diacre Luzembo Salazakou jeune responsable ya commune. Communiqué pour la bana ya Grand Équateur, sengami na bana bansu ya Grand Équateur et surtout ba provinciaux, ba territoriaux, beaucoup na banso na chantier na bino ya Benga lelo mercredi le 14 avril 2021 na 14h mon côté azanga kuna bisolo ya moke boye malamu na bino banso. Signé révérend Itoko Isokali Daniel président. Restaurant pardon communiqué pour na bana bandeko ya bakana baoto na kotala mokumba monene ozali na yango ya kotonga restaurant moderne na Nzundu sengami na bakana baoto nyonso baye bafandaka awa na mboka bule pe baye bauti bisika na bisika ete bokutana mokolo mwalelo mercredi le 14 avril 2021 sima ya kopesa lokumu na tata mokonzi wa bule mokonzi ya Lingomba mokote azanga lieu de rencontre na esika bokutana kaipa ya papa président. Signé Niami Bruno, président. Dilombolo Kwaba, surveillant la section Nkamba, Unukiki Katatu, mercredi 14 avril 2021. Lokutakana kuna Lukengo, Munsiuka, 10h, Muntuka Kondwako, Mukubika, Mambu, Menayeno, et vos programmes. Signé Boutoukadila Mawete, Clarisse, président. Liebisi Epaya, ba volontaire nyonso baye bafandi pene ya batata na biso ete bino banso bokutana mokolo mwalelo mercredi le 14 avril 2021 na Tongo sima ya lokumu ya nzambe na biso mpona likambo na ya kobongisa matondo ya kozongisa matondo epai ya papa Simo Kimbangu kyangani nzambe Molimo Mosantu mokote azanga pe bomema biloko nyonso oyo ekoliama ndakisa fufu kwanga pondu ndunda pe bongo na bongo esengami na mutu nyonso oyo alingi kolanda malongi wakoma mondimi na Lingomba kimbangiste akende kokomisa kombo na biro ya tata Nlongi ya Mbanza pe kozwa programme na yango kosalela tango pamba te malongi esengeli kosala sanza motoba 6 mois tokoleka ndenge Lingomba abongisela yango oui malamu na bino banso pe pona bandimi ya sika ayeba été défilé ezali mokolo mwa dimanche ezali koya le 18 avril 2021. Signé le catéchiste responsable de la ville sainte Kwanzambu Bimpongo Albert. Communiqué pour la bande de biso ya Croix-Rouge esengeli na ba volontaire secouriste nyonso ya Nkamba Nouvelle Jérusalem bokutana mokolo mwa lelo mercredi le 14 avril 2021 na ngonga ya 14h
kuna na base ya Croix Rouge. Présence ya volontaire secouriste nyonso ezali na ntina. Otosi eleki mbeka kutumba signé le chef de brigade Ngoto Ngiamba Omer, secouriste principal. Tozali na appareil de communication parce que balokutaki libanda oyo ayebi ete akwesaki appareil aleka na bureau ya Ville Sainte pe 2 paires de lunettes baposanaki na temple. Kuna na bureau ya Ville Sainte tozali pe na biloko eyike ezali kosenga na moto nyonso oyo abungisaki eloko aleka na bureau ya Ville Sainte kovérifie soki eloko na ye ezali kuna na bureau ya Ville Sainte. Toleki na nécrologie, coordination provinciale des scouts kimbangistes de Nkamba Yeluselemi ya sika ezali na mawe ya koyebisa bascout nyonso ya Nkamba pe Lingomba mobimba ete basili kokufela moko kati na bango oyo azalaki na kombo ya papa Nyanzi Philippe ya kufaki kuna na Kimpese ebembe na ye ekobima lelo mercredi pe kolelama na Yanda bokundami ekosalema mokolo mwa lobi jeudi le 15 avril 2021 na Malita Ngombe Kinsuka mayebisi maye makomela bascout nyonso ya nzinga ya Nkamba Yeluselemi ya sika pe ba disposition ezali boye esengami na bascout bakende komatisa ba brique ebima na balabala pe kotimola libulu ne ba brique pona ba brique bakende na ndako ya Papejo na Ngombe Kinsuka kote ya école primaire yende ya kolakisa bino esika ba brique ezali. Ndeko na biso papa Kadima Wete responsable ya chantier ya Nzundu yepe azali na mawa ya koyebi ya kopesa sango ya liwa ya nièce na ye na kombo ya maman Priscilia Kiese Songa oyo azalaki moyembi na Koreki direction générale pe Koreki Kasavubu mwana ya kulutu na ye papa Mbuta Kiese Mawete conseiller général na chorale de dirigeants ya kufaki le 3 avril 2021 nzoto ezali na ndako ya Malili na hôpital ya Kimbanseke programme ezali boye nzoto ekobima mokolo mo vendredi le 16 avril po ekomela biso kaka mokolo wana na pokwa pe bokundami ekozala mokolo mwa samedi le 17 avril na Ngombe Kinsuka liyebisili ye ekomela bandeko baninga pe bayebani banso oyo bazali mosika signé papa Kadi Mawete. Direction nationale ya JJK Nkamba ezali pena mawa ya koyebisa bana ya JJK ba membre de soutien nyonso pe Lingomba mobimba ete bauti ko bongo ko kufela moko kati na bango oyo azalaki directeur technique pe mopeti monene ya guitare solo kati na JJK na kombo ya Nzengolo Nkangi Salomon oyo ayebanaki mingi na kombo ya Fida uta mokolo mwa lobi le 13 avril 2021 na ngonga ya 18h sangoye ekomela bana ya JJK kiana mwemvo bana ya JJK nyonso oyo bazali na biso awa na Nkamba pe baye bazali na bisika misusu nzoto ya na ye ezali na ndako ya Malili na Mbanza Ngungu pe programme ya bobimisi kopesa mela biso sima nde JJK esengi na biso Lingomba tosunga bango na mabondi pangeto mama ya kubeya yani pe utivana nsangu za lufua lwa mwana ni wakele yezina dia mama Ndandu yani wafua mudati ya le 9 avril 2021 na Kinshasa mafua maizidi mazono mardi kuna vatadia Yanda mardi le 13 avril kuna vatadia Yanda musiku silwakala unu kiki le 14 avril 2021 kuna vatadia Yanda nsangu zizi ziveno kwa tata bitini mokani kuvatadia nsala ye bampangi edibundu dia tata mwanda velela signé mama yaya kubeya toleki na kopesana mbote faki umilengele tozwi imbangi mokote banso tokopesana mbote ndenge tata molimo santo atalisi biso moi ya mokolo mwa lelo faki musique.
ete tobongisa maboko topesa na mbote esengo na kombo misato ya bule na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo. Merci tosukisi bongo na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo pe tosengi na papa représentant légal deuxième suppléant représentant à Ville Sainte aleka liboso ya micro pour la suite ya programme. Merci. Kombo ya tata mwana pe tata molimo santo biso banso tolandi mateyi mapesameli biso na mokolo mwa lelo mercredi le 14 avril 2021 malamu tobomba pe tosalela moko na moko tobosani te ete mokolo ya misato mercredi yango tokosalaka misala ya lingomba lelo ezali mercredi bachantier nyonso ezali ya kofongwama awa na Yerusalemi kuna pe na bakariere ya mabanga ezali koluka ete emata bopeto ya mbanza tobosana te kuna pe bazali kotonga bandako tobosana te lelo ezali mercredi komisa kombo na yo banza kuna toyokani mabondeli makasi yango bazali kotinda biso satana toyebi ete motu ekatanaki kasi biteni wana ezali konguluma yango wana moko na moko kati na biso zala prudent yeba okovanda na nani okokolabore na nani conseil ya nani okolanda biso nyonso na nsima ya tata molimo santo po ete tokoyisama te yango wana tata molimo santo apesi biso orientation tokangama na mabondeli tomipetola tolongola mabe nyonso oyo ezali na biso na miso na ye po ete ye asepelisa biso misala nyonso ezali kosalema na Yerusalemi malamu tozwa yango le plus grand sérieux surtout tolingi kokota na étape mosusu ya munene ndenge tozokolandela yango deja na lokutakano oyo tata mokonzi ya bule afongolaki kobanda lobi po na kopesa likambo nini oyo bambuta tokomema kuna na babase na biso nyonso wana etali misala malamu biso nyonso tomipesa pour que elonga ya solo emonana banza biso nyonso tolandi pe tokosalela nde biso bambuta tobosana te na 10 heures nde tokobi na lukutakano na biso to reunion na biso ya makasi yo moko yaka komiyokela kozala distraite tango pe tokokota na lukutakano zala place oyo koyoka très bien kozala distracteur te ke kuna ba orateur bazali koloba yo ozoko distraire baninga te luka pe ozala na place oyo okolala mingi te pamba te tango kokende bakotuna yo kuna outi nkamba alobi nini alors soki yo bandaki nano kotia distraction na yo okozanga na maye okoyebisa na bandimi alors ndenge tomesana bongo likambo nini susu kaka basiamisi kaka bolingo mibeko pe misala tolo na tobokola esili or makambo ya kitoko bazali kopesa biso po ete tokende kosensibilize mutu na mutu ayeba importance ya maye nzambe azali kolinga tosala po ete tobika nde soki tobimi libanda nsima ya honneur ya tata mokonzi ya bule nde ntsinsani
ya batata na bamama pona mazut biso nyonso toyebi yango. Sima ya ntsinsani wana tozali na mama na biso moko ye azalaki motei nde ye mutu akozwa breve na ye na sima ya makambo nyonso nde tokei na pause ndenge tolobeli yango 10 heures biso bambuta tozongi awo na kati po ete tolandela lokutakano na biso bamosusu tokei na misala ya lingomba nde bandeko na biso ba oyo babongamaki pona kosenga bolimbisi na bino ekei lobi totosa ba programme tozalaka na yango surtout pona journée ya mercredi et vendredi. Donc bandeko na biso ya Okatanga to ya Olomami bolimbisi na bino ekosalema lobi na tongo sima ya ntsinsani ya mazuta abanza toyokani pe tosuki wana okombo ya tata mwana pe tata Molimo Santu tozongi na bopesa ni mbote faki tomibongisa mozola kwa se ye mwana ye tata mwanda velela tuena ye ngudi zeto bau bakalanga bimpofila bieto ko batata nloengisi tulombele ko ba mama pasilo tutela mana beto bana toluvana kyambote faki kumbika moko meto pasitwavana ngudi zetu kyambote munkumbwa se ye mwana tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela ba mama lulendele kono vwana muzola kwa se ye mwana ye tata mwanda velela twena ye sedieto tata mwanda velela tata mfumo longo mfumo dibundu dia banlongo yetitwaduswa kwa tata mfumo longo yandi minkuikisi myandi banlongo evata kavwendi dia nlongo yandi wasema zulu yentoto nzambi yantekela kayenako nzambi na kunlandila mbe kayenako yandi kwandi wandhete yandi pe wantsoka yandi inzambi ntinu amintinu ntinu ayenge nzambi ya ngolo seidi ya mvu yandi tata mwanda velela yandi mfumu yetitwadi sambandu yiyanya kabena bole ngatu batatuko yandi kaka wena yetu kintwadi idina tulombele kwa sedetu tata mwanda velela paso watutela mana beto bana tokufana kyambote faki
tumpika moko meto mpasi tovana tata nzambi kyambote munkumbo se ye mwana tata mwanda velela munkumbo se ye mwana ye tata mwanda velela tulombele nkunga yesambu kele 6 avril kwa faki yeselieto tata mwanda velela sika tufokudila sala tusambilai mujina dia nsambi tatu ya Yesu Kristo ni ganima mwimpa musambi mudi tukwedia matuka sambo mbongondo mwinai bumo kumva kujila kwetu mu musambu tatu nsambi batetu bantu bedu kulenga jimbo kumwaka jisho debe wakatutumina mwana ya Yesu Kristo bwa malo ni kumvangane akumbani mukalenga wetu Yesu Kristo batetu bantu bedu kubanjishibo wakita bujulufu lwa buntu ni baka kupopela muchimu cha makani mabomo ne bibi umwamo kati mwabwaka kuna ile kati waka mupinga jela di na shimo bwalu bwase vumuso kwenza anu vumunu vumva ntatu bwa muntu amana mwakupeta mwabu mukachi mchimu na kabiji onso wagenzi kanu bwa mibi yetu tulibamanye bimpendo nyumusu kutupinga jetu yetu bantu tuikala nepa kumuso kwa chijile mwabu muna bansantu bebe kumpala kwa weku banda mujulu wakaleja avana kujibayigi bebe ni wakabatu mambulo babujima kwa bakujumu na bene diabulu bala bene kuita buja nyuma mwimpene akweke nini ikalene no katika no kumanyi meyi no sututa balo mokando wanzambi mudi tukwedi amatu kwa samba mwondo mwinai tatu nzambi mfumo Yesu Kristo ni tatu ni mamwempe tudibamanye bimpene tudibapangi kumpala kwenu bwalu wa tututwenza anu tukanwe basu tututufishi bonenza jibeno buntu onso anu tonu tukandika tututama na bwebilele
tudi batu bino kumesu kwenu boku mona kitu bikidela tena toku mona mibi yetu bol boku lo boku jim boku banko ni wonkana kibio bebe dibitu tuma batu tukumanya ne odingani otoleje bol bol lunga yelo etu luchitan lo ba bol bol mibi yetu mona makenga mogo tubichilawo lufu masama vita zala ni malo mishindo kabiki twetu katwena chinyemelo chikwabo oyo keti sogomene chetu notwenze jebolo bwa katwena ni mukwabo chumo kutokele kunochi notombulisha movete dina panshukuloba umushakudila kwetu mukelenge kutangidi mapanga yetu bwala bwa tubama inefumo Yesu Kristo wakafumo chumo chamakana bwa toku bigi bana banzala tuditulomba jitala lombulobo bujimu Afrika Putu Amerika Asie na Oceania we wakambane kakwena tibodi ya sharpuntu batu kwa bukadi dombo shibwa kadi tuditumana bitu babiko byabolo babikenga shibo kudi bantu bakwa tuditukulomba bo basungu ilumba kwedi muditalala udumanya mako balombo la bolo bwa toku mana mashia abantu akula kujishiba de amayi kumeskweba anaba kudi sungu na mulombodi bo lwebo di bwa dikenga ne kaninga nini tangele lelo yepe dibatulangisha ditotonka yetu tuditushibanga tuditulomba bwa notumbushila wonswa watitalala jibwele mbulo bobushima ibwa bisamba byonso byomvangana kimomo mutu jibalo kujila kuna jiba santu mujena dia tatu ya mwana idani mumu impo musamba Nzambu za mfumo wetu Yesu Kristo yezola kwa nzambi wa seditu yeuntua dia mwanda velela pika wakalanga yetu tuka kwa yelemvu seye mwane mwanda velela. Amen. Bien voilà, chers téléspectateurs de la radio-télévision kimbangiste. Bien voilà, chers téléspectateurs de la radio-télévision kimbangiste, dames et messieurs, vous venez là de suivre la première étape de notre culte de ce matin, mercredi 14 avril 2021, en direct d'Nkamba Nouvelle-Jérusalem, siège international de l'église kimbangiste. Nous espérons que vous avez bien suivi le déroulement de ce culte dans ces deux parties, partie liturgique et partie sociale. Eh bien, je rappelle que la prédication était assurée par la révérende Kisita Bwenza, pasteur et secrétaire de l'école des pasteurs kimbangistes ici en Nkamba Nouvelle-Jérusalem. Elle a tiré sa prêche sur les livres suivants. La première lecture était basée sur les livres de Deutéronome, chapitre 5, verset 1 à 21. Cinquième livre de Moïse, Deutéronome, chapitre 5, verset 1 à 21. La deuxième lecture était basée sur les livres de Jean, chapitre 12, Apocalypse, chapitre 12, verset 13 à 18. Apocalypse, l'un des 5 livres
écrite par Jean, l'évangéliste Jean, chapitre Apocalypse, donc chapitre 12, versets 13 à 18. Et la troisième lecture était tirée sur les livres d'Hébreux, Hébreux chapitre 12, verset 7. Vous avez sans doute suivi la quintessence, ou si vous voulez, l'intégralité de cette prédication qui avait comme thème la souvenance. Nous devons se souvenir de notre Seigneur Jésus-Christ, de son envoyé spécial, Papa Simon Kimbangu, mais aussi de Maman Moulou Kiawanga Nzitani, elle qui a servi l'Église durant 38 ans, juste pendant la période de l'arrestation de son mari, Papa Simon Kimbangu, l'envoyé de Dieu. Eh bien, Maman Moulou Kiawanga a fait preuve d'endurance, de patience, de bravoure, et puis elle a réussi là où plusieurs femmes ont échoué. Je suis avec mes consoeurs et mes confrères ici sur cette table, et je voulais ici vous informer que je suis avec Maman HL Iguet Lutete et de l'autre côté Papa Laurent Lutomatala, respectivement pour le compte de Lingala et Kiki Congo. Maman Iguet Lutete. Matondo mingi Papa Ndala bienvenue bandeko balandi ndenge bosili kolanda Papa Ndala ete lelo ezali bongo mokolo ya misato 14 avril 2021 nde touti solosolo na kati ya tempelo epai wapi touti koyoka mateya epai ya mama révérende Kisita Bwenta azali bongo secrétaire ya école de pasteur awa na Kamba. Ye atangelaki biso na mikandami ye atangelaki biso na livre ya Deutéronome chapitre 5 verset 1 à 25. Nde ya kusukisa na Apocalypse chapitre 12 9 à sauter na 13 puis à sauter na 18. Référence à Matthieu na ye ezalaki bongo na livre ya Genèse chapitre 3 verset 14 à 15 puis Hébreux chapitre 12 verset 7. Solo batata pe ba mama balandi ya radio télévision kimbongiste to ebete lelo zali mokolo misato mokolo moko vraiment ya mutu ya mokolo oyo Nzambe ayebaki kozwa panzi ya Adam po asala ngai mama to asala Eve. Nde boye tokoloba na bino bandimi banso bangwana basili kobimela libanda po tata mokonzi apule ayeba kozwa lokumu na ye soki totali kuna na ntango ya kala ete mibange 24 vieillard bazalaki ntango nyonso kokumisa tata Nzambe kosanjola ye. Nde yango tozali kokoba kaka na ekeke na biso kokumisa mpe kosanjola tata Nzambe po ebandeko na biso basurveillant mpe bandeko na biso bamisisa elongo na bandimi bamilengeli deja mpona kopesa lokumu epai ya Nzambe wa biso Papa Simon Kimbangu Kiangani. Ya solo tosili kolongwa pena na milimo monene ya centenaire ya le 6 avril kasi tokoloba ete année ya centenaire kosila kino le 31 décembre 2021 nde tosili koclôturer année ya centenaire boye bamama mpe bazali deja komibongisa pamba te lelo ezali mokolo ya mama bazali komilengela esika nyonso tozali mpona fete ya le 27 avril kasi tokoyeba kotalisa na bino ete mpona epai tata mokonzi ya mbula nde bozali kolanda ya solo esengo ezali pamba te bile ya Nzambe ezali bobele esengo. Kasi pene na ngai nazali na Papa Laurent ye akotalisa biso na lokoto ya Kikongo atalisa na biso ma ezali koleka awa na kati ya nkamba Nouvelle Jérusalem. Papa Laurent mikwepewa tonda efiauka mama igete lutete mukutofana kivovolo muna songa endinga kwa nkangwa wote no bena muna ntiza vala muna wayewa muna bifulu bya byo betautulandila kedika beno babulo tautulanda kunkamba yelu selemi lumbu kya wuni lumbu kya tata lumbu kya tatu kya kumi ya mungoja ya mafuta mule mamule mosi tuzevo tuna mulanga madibundi tata Simon Kimbangu dibundi tata mwanda vela bisi fulanga kama
kile mukisi wa kiatu kisaluketa simoni kimbangu kukamba tuka muna mfule kaya tesalo kya samba ngonde ya mufunde ni mosi kama wa mule mosi tata simoni kimbangu wa bati tesalo lulu kya ukiki edibundi lungisi kama kya kala samba ngonde ya mafunda mule mosi dibundi lungisi kama kuna kya mutatadia kala yetu kamba mutatadia yetu kamba ketika zo ya lukumu ya sisi kata simuni kibangu ketika ya sololo munze mvima na songa ketika sisi to tu yagiri mwisi yesi kati ya mama tata baba leke ketika tuweke mundogo lakiki ya simuni kibangu fai kilimusambu kitu kya ulu tata mwana ya kile kwa na kutu ya kama na malongi vitu marungu mama kisi ya bwenza bubulolo lakiki kama wote no vai kumbaza pasi kumangana kemo yesu kwa tasisi mama mkangali kuna bao budi mingi ye baba tasisi baba masi dok lenta fweni mwana kemo yesu kwa mwana bila kuna lala yitwa kemo yesu kwa tasisi mwana kimangana.
téléspectateurs de la radio-télévision Kimbangis, vous venez là de suivre les honneurs spirituels, sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani. Nous continuons à s'excuser auprès de tous ceux qui nous suivaient à ce moment, car la technique a toujours ses caprices. Nous tombons toujours sur ces réalités et nous espérons que nous allons, en tout cas, ce qui nous concerne, améliorer depuis Kamba. 6 avril 1921, début d'un grand et puissant ministère au cœur de l'Afrique. Pour nos ancêtres, Dieu vient de tourner sa face vers l'Afrique. Oppression, calvaire, calomnie, ignominie que les colons firent subir à nos aïeux pendant des décennies, loin de les décourager, attisèrent leur foi. 6 avril 1921, 6 avril 2021, 100 ans du kimbanguisme. 100 ans de victoire pour le salut intégral de l'homme noir en particulier et de l'homme opprimé en général. Que vive le kimbanguisme. Que vive Papa Simon Kimbangu Kiangani. Avril. Ete nyonso na kati ya jardin bolia kasi nzete ya boyebi malamu na mabe bopusana te bosimba te bolia te lokola batosaki te pasi eyaki. Batosaki te mpona kolula balulaki to mama Eve alulaki oyende moto abukaki mobeko. Tango nyoka lobi na ye lia soki ole okoka na nzambe miso na ye kofungwana alulaki pouvoir tata nzambe yango wana ye aliaki. Tango ale tata na tina ya mawa aboyi kotika mwasi na ye azala ye moko azala na pasi nde asungaki ye. Tolula te soki toluli tokokota na banzela ya mabe. Psaume 131 elobi na biso ete topekisa mitema na biso na kokanisa makambo ya minene minene oyo tokoka kozala nango kapable ya kozwa to kosala te. Topekisa mitema na biso po tomibatela. Mobeko soki ebukani ezaka na baconséquence. Eve abukaki mobeko baconséquence yango oti lelo na 4e génération. Tosenga bolimbisi tolatela bango saki mpo na bango kasi ti lelo nano bisenge pa ya mwana moto eya te. Il faut bazongisa bango na jardin d'Eden esika miel pe miliki ezalaka esika bisenge ezali ezangi pasi. Ata na keye pa ya nganga mpona kozwa bozie pa ya nganga apesaka mobeko akoloba na ngai chambre oyo kofongola te. Tangaka livre oyo na 12 heures
zwanguma ota na 100 mètres mwasi no akombola te soki mobeko ebukani liboma eyaka liwa eyaka yango wana mibeko nyonso ezali mibeko ezali makasi totosa yango tolula mokili te tokozwa pasi Batata. Apaki. Papa Diacre, namoni maman Maradona sana terre. Bobangi. Batata totambusa makolo. Batata. Batata totambusa makolo. Batata. Apaki oyo. Batata. Apaki. Batata, Dolika. Batata, Toleka, kobosa na presence na yote. Tolandaki, tozali kolanda, songa nzila lobi. Na ntango ya kala, batumbaka ngombe mpo na lisumu. Tonta bato membe. Biso 50 francs, 100 francs, batata. Mayemanso balekaki. Toleka batata. Merci Faki.
cherchons tous le salut de nos âmes. Je crois que c'est cela l'objectif de notre mission, de notre présence au sein de l'Église Kimbangiste, suivant les textes spirituels. Batata tozali bamama tozali yokalo kito bon académique tokobumbela te makambo eza ebele na misala na programme toza nango ya bokutakano yango tosengi la de la ville, Salambang, académique, $100 ekita, tata to mama. Kimbangis moye! Oye! $100, tata to mama. Ouais! Lipasa! Lelonde lelo! Lelonde! Lelonde lelo! Oh mama, $100! Batata, $100! Ouais! Lelonde lelo! Inspecteur! Yoka! 00! Yoka! Lokito! Batata $100! Ouais! Tabatela bango maboko Tabatela bango maboko bata. Amaswa zoyene retard. Yabiso! Lelo! Ok, mama ni 1000 francs. Mama ni 1000 francs. $100! Kriti, kriti, kriti. $100! Baki! Olingo olingate $100 Tumwa minanko Tata mama Lucifera kufisanye. C'est vrai batata bayebi ke lelo ezali mercredi mokolo ya mama mwilu kasi soki bolembisi na bino mpe nzoto babotoli bamama oye oye soki bolembisi nzoto batata babotoli Mama Maradona. Yo, zalaki wapi? Kwai na tere. Papa, Mama Maradona a komi kolata lineti biso pe. Mama moye. $100. Lineti na biso comme. Yamayeta. $100. Mokolo akoyeba. Les femmes kimbangiste. Je suis d'ailleurs la prédication. La charge de la femme, c'est-à-dire la révérende prédication de ces jours, était une prédication par une femme, maman, que ce soit du côté du MSSK, où nous avons mis une dame aux commandes pour diriger les honneurs du chef spirituel. Du côté de la famille, c'est la même chose. Nous avons mis une dame, maman Élisée, qui était là pour diriger la fanfare kimbangiste. C'est pour dire que cette église kimbangiste, la femme est prise en considération, car maman Loulou, elle avait en tout cas suscité Papa Simon l'œuvre de Seigneur Jésus-Christ a confié à Papa Simon. C'est elle qui a été encouragée par en disant que voilà, accepte et moi nous disons que la femme ou alors la maman qui kimbangiste est le soutien de l'église kimbangiste. Voilà, depuis 1965, une association a été créée sous la conduite de Papa Gabriel Lafoudou, premier chef spirituel et représentant légal de l'église kimbangiste. Cette association qui jusqu'à aujourd'hui poursuit son chemin dans la participation à toutes les actions au sein de l'église kimbangiste. Et cette année, l'église kimbangiste, l'association des femmes kimbangiste va commémorer les 70 ans de la disparition physique de Maman Loulou. Ça sera le 27 avril 2021, c'est-à-dire voilà la raison pour laquelle les moments qui ont assisté au centenaire, aux activités centenaires sont encore à Jérusalem, car vous avez remarqué, chers spectateurs, que Kamba est encore encombré de l'idéal, que ce soit à l'intérieur du temple, que ce soit à
l'extérieur du temple, il y a des fidèles qui assistent et tous nos programmes ici, campagne de Jérusalem. Il y a encore des fidèles qui sont restés en bas pour continuer les travaux de construction et pour assister aux festivités de cette ville 2021. Voilà au moins ce que nous dire en ce qui concerne le programme qui se poursuit ici en campagne de Jérusalem. Voilà, nous nécessairement féliciter les dirigeants, les responsables de la République, car le travail que nous sommes en train de faire, c'est un travail très difficile et surtout en ce qui concerne les matériels que nous utilisons et qui chaque année nécessite un changement, car ici partout c'est tous les chefs. En tout cas, aujourd'hui, nos matériels travaillent chaque jour, matin, ce soir, y compris les jours des dimanches. Remarquez qu'il y a des moments tellement difficiles, il y a même des images qui cela se justifie tout simplement par le manque de matériel. Mais nous espérons que Dieu toujours nous aider, a toujours fait un travail impeccable. Et voilà pourquoi je disais que nous félicitons les comités de gestion de la République, chapeautés par le DG, le directeur général Sissia Okonzo, sans oublier tous les directeurs, notamment des techniques, que ce soit des téléinfos, que ce soit de la production, tout ça, des programmes, c'est là, en tout cas, mérite nos félicitations, et y compris ensemble des agents de la radio-télévision kirghiziste qui se donnent corps et âme pour que vous puissiez sur d'autres sociétés suivre en live ce qui se passe en campagne comme à Kinshasa à chaque fois que le chef se pointe dans un endroit donné, la République est là pour couvrir toutes les manifestations, toutes cérémonies circonstancielles pour vous, chers spectateurs. J'espère que c'est là pour réjouir certains d'entre vous qui avez la grâce de suivre la République matin ce soir. Il y a 100 $, il y a 50 $, 100 €, 50 €. Maman, 20 $. Batata, 20 $. Oui, 0. Batata, 5 $. mituka ezali biloko esala esalaka ayebi ntina ntango ozali kokobaka kosala oyebi ntinolebani kotangama na misaka po toyeba bamama 15 $. etali biso te batata 10 $. batata 5000 francs. ezali tolingi tosilisa mako tolingi tosilisa
Batata 10 000 francs. Batata 5 000 francs. Batata 5 000 francs. Otiela biso basani. Bote batia ba mike nyonso. Batata 5 000. Batata 10 000. Ba protocole botiela biso basani. Batata ngabu ba mama ngabu. Ba mama $10. Maman 5 000 francs. Et d'aller bisoter. Bon. Batata 5 000 francs. Sikawa. Basani oyo batieli biso. 5 000 kwanza batata. Basani oyo batieli biso. 5 000 kwanza batata. 5 000 francs. Batata. 5 000 francs ba mama. 5 000 francs ba mama. Toleka. Oyo sani ya ba mama. Nyonso. Makundila nyonso. Amike nyonso. 5 000 francs. Chana sabila nyonso. Daya salango. Chana salango. 10 000. 5 000. 1000 francs. Chana salango. 5 000. Yabiso yango. Sani batata yango. Batata yango. Laka. Nyonso. Batata yango. 100 francs. Papa Silvia, sani batata yango. Ebi mama mke. Sani batata yango wana kuna. Mike nyonso tochena sani. Papa Diakre. Nikana kodoke. Bimisa sani batata koto. Kuna ebomba. Mama, $20 na sagere. Absolument, vous en avez longuement parlé. Nous ne parlerons jamais assez de Maman Kiawasa, cette femme qui a beaucoup donné d'elle-même pour l'éducation, pour la vie de cette église. Et voilà pourquoi aujourd'hui nous ne cessons de parler d'elle, nous ne cessons de raconter son histoire pour que chacun de nous puisse savoir. Elle a été, en tout cas, cette femme qui a réussi, la femme qui ont suivi par la suite ont failli à leur mission. Voilà, raison pour laquelle à l'époque des enfants d'Israël ou alors à l'époque des Juifs, la femme n'était pas considérée, elle n'était même pas comptée parmi les hommes ou alors parmi les hommes qui ont participé à l'œuvre de Dieu. Elle n'est même pas montée sur la chair pour lire la Bible ou alors chercher la parole. Voilà. Mais Maman Moulou, elle au moins, depuis 1921, elle a accepté de soutenir l'œuvre
notre Seigneur Jésus-Christ parlait son mari, Simon Kimbangou. Et voilà, après l'arrestation de Papa Simon Kimbangou, en 1921, début septembre, eh bien, a dirigé cette église dans la clandestinité. Elle a accepté toutes les souffrances, toutes les calomnies, toutes les injures. Et voilà, elle a tenu ferme jusqu'en 1959, avant sa elle a confié la charge à son fils cadet, Papa Diagué Fatima, selon la volonté du Père servir de Papa Simon Kimbangou. Voilà, chers téléspectateurs, nous espérons que vous connaissez l'histoire. Néanmoins, pour ceux qui ne maîtrisent pas encore l'histoire du kimbangouisme, chaque fois que nous prenons la parole, chaque fois que nous tenons ce micro, nous cessons de rappeler l'historique des l'église kimbangouiste. Et voilà, je rappelle que nous sommes bel et bien à Kamba, Nouvelle-Jérusalem, à l'instant même où le chef spirituel se trouve devant sa résidence. Et c'est Tintani pour la construction de la Nouvelle-Jérusalem. Kamba, qui a revêtu sa belle robe depuis le 6 avril 2021, date à laquelle nous avons célébré le centenaire de l'église kimbangouiste, si vous voulez, la mission de Papa Simon Kimbangou. Et voilà, Kamba qui reçoit des milliers de fidèles, de milliers de pèlerins qui arrivent de tous les coins de la planète. Et voilà, aujourd'hui, c'est chose faite car Papa Simon Kimbangou l'avait prophétisé déjà en 1921 pour dire que Kamba sera une ville qui va recevoir des hommes de toutes les nations qui viendront glorifier l'Éternel sur cette colline sainte. Voilà. Et le Seigneur Jésus-Christ lui-même a dit à Papa Simon Kimbangou que Kamba sera désormais appelée la Nouvelle Jérusalem. Voilà, ce n'est pas en vain que nous disons Kamba et la Nouvelle Jérusalem. Cela ne vient pas d'un hasard ou alors de la simple volonté du Christ, mais le Seigneur Jésus-Christ lui-même a confié la mission qu'il a donnée à son envoyé Papa Simon Kimbangou. Et bien, il lui a également ordonné que Kamba soit appelé la Nouvelle Jérusalem. J'espère que c'est cela vous constatez qu'il y a tellement de fidèles qui sont encore à Kamba Nouvelle Jérusalem, comme si la fête du centenaire n'était pas encore plus fin, ou alors cette festivité, parce que le centenaire continue toute l'année de 2021, bien sûr, mais du moins pour ce qui concerne le festivité qui était organisée pendant plus ou moins 3 jours, prennent nos fêtes, mais voilà, nous sommes allés jusqu'à 6 jours consécutifs et la fête ou alors les festivités ont pris officiellement fin depuis le samedi dernier. Mais voilà, jusqu'aujourd'hui, il y a encore un monde fou, si on peut le dire, ici à Kamba Nouvelle-Jérusalem, comme si c'était encore la fête. Mais je comprends parce que bientôt, les femmes seront talonnaires. C'est pas maman qui a été. Exactement, bientôt les femmes seront l'honneur. Maman Mokiawanga, Marie Zizikani, Maman Balutusa déjà na moi. Bientôt le 27, Mokolo ya biso ba maman. Mokili se célèbre le 8 mars. Soka le 27 avril, nous allons kokende. Nani ayebaki le 6 avril nous allons déclarer un jour férié. Un jour tokokende. ekozala le 8 mars te bakoyeba ete mama moko oyo abimaka makila solo oyo abimaka makila na monoko bogai lelo telema na miso ya bato mama mari mwelu nzitani tozali kokende yango oyo mama kimbangiste femme kimbangiste jeune kimbangiste tambola kaka na nzela wana bakolakisaka biso c'est-à-dire kobomba bebeko ntango ozali kobomba bebeko okosepela makasi na livre ya apocalypse chapitre 22 tata nzambe azali koloba na esanga patamo epai wapi
yo nazalaki elobi yo moto osalaka malamu obakaka na kosala malamu yo moto osalaka mpe mabe tozozwa maloba maloba kotekakasa yo ozali kolega kuna epai wasakisa ezali kosalemi nzambe na biso biso tokoki kobebisa convention ya kalakala te mobeko epesamaki undoko fo ekitaka nano mpe biso tokotala bino vendredi ya banani ya biso banani bafukani biso soki yo osali boye tobebi bayebi koloba wenze nyonso tokotambola te tokangambaka awa na balabala awa ka na porte ti mpoka osengaka nde kosenga nzambe basengaka ye papa biso tozali kosenga nde kosenga il faut esengeli biso batata banso biso nyonso obligatoire nga na ndimi te bino ntango bosengaka miso likolo maboko likolo papa moto moko azala likolo te nzambe azala likolo papa ebele bayebi likambo oyo te toyebisaka bango ke kuna na mapata eloko ezali te eloko ezali te bosengaka ndenge bino bosengaka te bino tokabeta bino tokabeta te basalaka boye te biso papa toza na makasi te nkolo nzambe na biso pesa biso makasi totutola bango kotutola tokobeta te me totutola sati kobengana bango biso tobetaka te biso toswanaka te ezali election kotutola kotutola sati kobengana kenda kobeta bie kobengana kobengana baba baba ta nkaka eleki zonga deni oyo mama bie mama te mama tata atieli banani ma abiso papa nkolo oyebi ye biso na ye toza convention soki abali mokolo tokosala facture akepe na bamama kasi mpona nini bozalaka ke batata so batieli mamama bino bosiliki bango baza na convention te baza na convention te bayebi identité te bango bayebi convention te osingi convention tala makama ntina yo tata kepe na bango na likamoni mwana abali nano te santé na ye nzambe na ngai avant oya na ndako nzambe na ntongo otikilaki mama mbongo mpe otikilaki mbongo te papa likambo wana ezali ya makasi eza makasi ndenge nini papa tozali koluka biso tozali koluka soki mokolo tata na biso akoloba biso awe kotonda nakobana komisaka opesi mama bon esili na ingeta papa sikoyo tozali na induka toza koluka nano ingeta papa eyokani merci papa secret na biso papa na biso ni oyebi secret na biso tokoki koloba te mama toza kotala ngai tala dinete oyo olateli ngai na kolatela yo vendredi tobanda lobi tolakisa papa ndenge papa fomanda asobelaki biso bamaneti na biso tokolakisa yo lobi soye sire papa makambo na biso na yo ezali ya kitoko biso tozalaki na difficulté nzambe bamona ye te kaka mibeko nkake mokalikali tusa papa wana ezalaki na ntango wana biso sika tomoni tata wana ya matata toza komona ye na biso tala papa tozali komona yo na biso tata mpasi na biso esili tata mokimbangu kiangani afandaka na Yerusalemu ya sika
Unatukwenda tukala vitentu sala manima wakengisa sumu leonzera kalepi unazola kwangisi mwani mwandawela. Amen. Oyo bangukina bango makini. Luenda kiambote. Ingeta papa fumalongo. Voilà, tozali na carte électeur, awa ya mama Kamalunga Micheline, mama Kamalunga Nous avons proposé pour vous ces cultes matinales qui a été, comme vous avez compris, présidé par lui-même le numéro 1 de l'église Kimbangiste, c'est sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kangani. Il y a un culte qui a connu étapes, c'est-à-dire la première étape était consacrée à l'intérieur du temple où nous avons suivi la partie liturgique et la partie sociale. Et aujourd'hui, nous avons eu comme prédicatrice, ou alors la prédication était l'œuvre de Maman Pasteur Kisita Bwensa, qui est la secrétaire au sein de l'école des formations de pasteurs kimbanguistes. Eh bien, elle a tiré sa prêche sur les livres de Deutéronome, chapitre 5, versets 1 à 21. Sa deuxième lecture a été tirée sur les livres d'Apocalypse, chapitre 12, versets 13 à 18. Et puis, elle a eu comme référence Hébreux chapitre 12, verset 7. Eh bien, toute sa prédication était consacrée sur Mama Mwilu Kiawanganzitani, car nous sommes aujourd'hui mercredi et nous sommes à quelques jours de la date du 27 avril 2021. C'est la date, comme vous le savez, l'église Kimbangiste célèbre la femme Kimbangiste, ou alors Mama Mwilu Kiawanganzitani, l'épouse de Papa Simon Kimbangu, elle qui a fait preuve de beaucoup de qualités pour que l'église Kimbangiste soit devenue ce qu'elle est aujourd'hui, car elle avait accepté depuis le 5 avril 1921 de prêter main forte, de soutenir l'œuvre de notre Seigneur Jésus-Christ par le biais de son mari, c'est-à-dire que l'œuvre que le Seigneur Jésus-Christ, la mission qu'il avait confiée à son envoyé, Papa Simon Kimbangu. Eh bien, voilà pourquoi aujourd'hui encore, le jour où nous pensons, nous nous souvenons à la souffrance de notre Seigneur Jésus-Christ et de son envoyé, Papa Simon Kimbangu. Voilà, Maman Révérende Kisita Bwensa a fait allusion en tout cas à cet événement. Il a parlé de Jésus-Christ et de Papa Simon Kimbangu, mais un accent particulier a été mis sur Mama Mwilu Kiawanga Nzitani. Eh bien, nous avons suivi les messages et communiqués par les pasteurs secrétaires de la ville sainte, le révérend Ntimba Mantondo, et puis le numéro 1 de la ville sainte, le révérend Mambona Soukami, est revenu pour donner le programme du jour pour ce qui concerne la ville sainte d'Nkamba Nouvelle-Jérusalem. Eh bien, à la fin, c'était la prière finale ici au temple d'Nkamba Nouvelle-Jérusalem. Le chef spirituel s'est dirigé devant sa résidence où s'est déroulée la deuxième étape de notre culte ou alors de notre journée. Et là, nous avons assisté au message du chef spirituel qui a recommandé le travail à tous les fidèles ici présents en Nkamba Nouvelle-Jérusalem. Et enfin, il y a eu le Tinsani que vous avez pu suivre à travers les images qui vous est parvenu à partir d'ici à la Nouvelle-Jérusalem. Et bien voilà, ça n'est fini complètement ici en Nkamba Nouvelle-Jérusalem. Aujourd'hui, mercredi 14 avril 2021. Nous ne manquerons pas en tout cas de jeter de fleurs à tous ceux qui nous ont accompagnés, comme nous ne cessons de le dire, en tout cas un travail noble, mais
qui est fait par des gens braves, des agents tellement disposés pour servir l'Église et surtout les fidèles et non kimbongistes qui nous suivent tous les jours. Nous citons en passant les DT Dadi Mavambu, lui qui est sur place en Kamba. Il a quitté Kinshasa pour en tout cas être en Kamba pour toutes ces festivités ou alors toutes ces périodes de fête. Eh bien, merci beaucoup à Papa Dadi Mavambu. À Kinshasa, nous pensons à Papa Roli Toulenge qui est du côté de la régie finale, sans oublier en Europe, en Belgique par exemple, où tous les techniciens sont en place pour que nous puissions arriver partout à travers le monde sur les nets. Nous pensons ici particulièrement en Kamba à Papa Espoir Makaya qui était à côté de Papa Dadi Mavambu. Nous pensons à Papa Tony et Maman Dorothée Kimvula qui étaient derrière nos caméras. Et nous pensons également à tous nos confrères, Papa Laurent Lutomatala qui était avec moi pour les comptes de Lingala. Et nous pensons également à Maman Iguette Lutete qui était là pour les Lingala. Par contre, Laurent Lutomatala assurait les Kikongo. Voilà, merci encore une fois de plus à vous tous. Nous espérons que nous allons nous retrouver dans les heures qui suivent, peut-être demain matin, pour toujours vous faire parvenir l'ambiance, cet engouement, cet enthousiasme de fête qui règne ici à Nkamba Nouvelle-Jérusalem chaque matin, chaque soir et tout au long de la journée, car il y a encore des visiteurs qui arrivent en Nkamba pour visiter cette œuvre gigantesque qui vient d'être plantée ici en Nkamba Nouvelle-Jérusalem. Vous le savez, depuis le 6 avril, je vous parlais du musée Simon Kimbangu qui a été inauguré par le numéro 1 de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a foulé les sols d'Nkamba pour la deuxième fois depuis qu'il a accédé à l'accession de notre pays, c'est-à-dire à la tête de notre pays. Voilà, le musée est là, Nkamba est là. Vous venez à tout moment comme pèlerin, comme touriste. Vous pouvez, en tout cas, vous serez le bienvenu et vous serez bien accueillis en Nkamba Nouvelle-Jérusalem. Au revoir et à la prochaine.